Bienvenue sur Bolokoko officiel et bonjour et bonsoir, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous les abakous du monde, à tous les Gaulois, Bino Nyonso, Nalingara Bino Mingi, un grand merci, Nabaye Nyonso, Oyo Batala Rangai, Bayo Basabona, na chaîne Nangai, en tout cas, merci Nabino, et puis Bambote, Nabino, Bisika Bozali, Boende Zalara, Baye Nyonso, Bakonsomara émission. Il y a Dorcas Boloko Konzamba Pambola Bino. Bayenyo so ba laikaka, ba tiara ba commenteur, ba partagera ba émission nanga Nzamba lola oya kila likolo na se a Pambola Bino to za beni bisika nyonso o tozali. Merci beaucoup à Sam Coucou les nécessaires motema batu. Yeme Coucou, merci à Capo Platini Menga, mona changu ya solo balobi Hervé Mbikai, l'ingénieur l'homme à battre. Hervé Mbikai nazo l'homme à paix. Merci beaucoup à l'honorable Elisabeth Chituka Kabalo balobi wanazali honorable pour na bana tout ya Moamba toza derrière honorable Elisabeth Chituka Kabalo. Merci à vous, un grand merci à Ridim Pakabiloko, c'est pourquoi pas à Pichu Sada mais motema batu ya Manu ya Nanou Doma, et puis merci à Boston Doma nakati ya François, un grand merci à Brigitte Mavinga. Brigitte Mavinga, la maman de Magali, depuis Suède. Merci beaucoup à Héritier Okito. Héritier Okito, Zahara avait dit. Merci à Chipe Bokana, le rayon de Bruxelles. Merci la Baénion sort. Je suis en direct quand même. Oyo balingaranga, moi aussi je vous aime. Merci à ma famille Bolokoko. La lingarabino mingi. Bolobi ba Dieu, ya Chardin Bolokoko, ba Dieu, ya Raissa Bolokoko, et ça libino mo ba yeye et morobo. Donc ndarango bongo. Like et partage. Merci na bino nyonso boza branché. Gote ya mayayo yangoyo. Ouais. Balobi Lidi Bofaso, yayo pe yangoyo na lingaro mingi. Bino nyonso, je vous aime. Like et partagez, pas de distraction cher ami Abakouk. Pas de distraction. Tolobi, bientôt là, point final. Hey! Point final. Toi, d'abord, na point final, toi, na likambuna miniature. Na ba film, na biso likambuna miniature. Miniature nini aussi la salaka. Parce que miniature, na biso, sera différent de la miniature à Batounsous. Parce que quand on dit miniature, na biso vraiment, est très professionnel. Parce que toi, dans le 21e siècle, la miniature, il y a bilongi 90 na 4 ezara lisusu te. Wana to tigla major zolo bisaidi. Parce que major azara makasi na ba miniature, parce que major a comme lisusu ba film pété. Ba miniature wana toza nango lisusu besoin te. To wana likambu na miniature. Cher ami Abakouk, film na biso kokota lundi. À partir, il y a 18h sur SB officiel. Abakouk, Abakouk, il y a la bissa, le loco, la Dorcas, le loco, tout bon, Amatos, elle a déjà prêt ou prête pour nous revoir la film, la bisso. Film, on est allé point final. Dans le film, on a déjà pour comprendre, déjà, ma cambo frère, tout le monde qui est. Ma beza makasi na kata film wana yango to bengi na bino Abakouk yango to bengi na bino bayo bolingara fi la bisali bato bozara monde parce que Abakouk lelo azali moteur zéro ça la fierté ya cinéma congolais lelo to za Abakouk bazali ba fan le plus populaire du monde ya fi la bisali na théâtre et loko ezalate mais FBI a imposé yango. Donc si la zali unité de mesure unique à son genre aya a posé système ya ba fan le lot tout le monde a comment na ba fan na ye mais toza na fan moko azali fan bazali populaire loko la Abakouk azalité yango na bengi Abakouk botilanga na ba j'aime s'il vous plaît. Merci à président Yoshua, merci à maman Elimbizi, maman Mekingu, chouchou Nanyota, un grand merci encore à maman Zozo End yayo yangoyo. Voilà oncle de Abakouk wana balobi baza bato batika rabisote et na butu et na moi mama Zozoaza président Yoshua za mama Elimbizi a telema lobi drapeau hymne national ngayeyo abo le kate. Cher ami Abakouk, vous allez bien, ça va? Donc zapona ko mobiliser batou na ko sensibiliser batou to la début surtout émission Yana, émission plutôt ya Térévia, voilà. Comprenez, je suis à la maison, hein, c'est ma nièce qui me dérange.
biso tout olandi émission ya Teresia ya Yana to moni ndenge makaba conseil Yana apesi biso ba bo excusez dans mon téléphone conseil Yana apesi biso ba Bakouk yasi la bisal en tout cas cher ami à Bakouk na nyoso Yana lobi moi je dis d'abord merci à maman Teresia merci à Yana de mon cœur merci à Yana de fils la bisalou parce que ozalara toujours roi na pona biso omoni batu lokola yo soki to bazata 10 na monde ya théâtre oh bazo reconnaître valeur ya fils la bisalou bazo reconnaître encore bolamu ya fils la bisalou en tout cas théâtre na biso koko bonga koko bonga parce que omoni muninga soka zondima muninga na une époque na ye eza black te ya na muto faut te féliciter to ebiseke merci à tout moment parce que aza ondima fil aza ondima capacité sagesse pour l'intelligence ya fils la bisalou aza ondima kana minute oyo c'est fil qui cartonne donc de comprendre que Yana a passé ce message, Morobiso Babakouk, est très important. Aujourd'hui, moi d'orchestre Boloko, je vous promets et je vous dis, Ndenge film na biso ezo banda. Na ndenge aussi là, to robeta kaka masolo ya SB. On va commencer à faire des analyses ya ba film na biso du début jusqu'à la fin. Yango to rolobela kaka yango to robeta kaka. Cette fois-ci, to rolobela lisusu ba yumate. En tout cas, Mututu azo finga d'orchestre Bolokoko, Mututu azo finga Sila Bisalou, to tike libino espace. Continuez de nous injurer, continuez de faire la promotion pour nous, continuez, excusez, Yaro finga Sila Bisalou, biso cette fois, final barana bino, ce qui filme, koti, toi na terre occupé binoté. Abakouk, bimana distraction. Pas de distraction cette fois-ci. Tu recomptes la distraction, t'es. Tu recomptes la distraction, t'es. Cette fois-ci, tu recomptes la film à biso. Tu recomptes la film à biso. Tu recomptes la SB de mon cœur. Tu recomptes la Fifi, la maman de tous les Abakouk. Tu recomptes la Moutou à Benga biso, ba ange naye. Tu recomptes awa. Veut dire que les Kambouas ne vont pas battre awa. Le cœur. Ah, likamona kier, likamona motema, Babakouk qui boit motema, Yassi la Bisalou, l'impératrice, la maman de tous les Abakouk, maman malamu, maman, tu as rappelé mitema Yassi là, yango lokola tu as mitema Yassi là, cher ami s'il vous plaît, tu as la focus na film. Toujours attendre ya kokenda kotala ka ba mission ya bâtiment ba baza au fin assis là et puis na cette commentaire non to bima na distraction wana tant to za na ngoto ana attendre ya kokenda kolanda ka bato baza au fin assis là non parce que la minute bilo on a biso beli d'ici là tozolia lokola tozolia pas de distraction s'il vous plaît cher ami zala focus na film point final. On a déjà le meilleur film de l'année 2023. Ngata bolobi nanga yo za ka ba meilleur, ngaka ba meilleur. Donc dès que vous avez un meilleur film de l'année 2023, ouais zali bongo point final. Donc to bongama. Kokipe ba yumate, kotala ba yumate. Tika bango ba finga sila parce que baza habitué à finga sila. Tika bango ba dénigrer biso parce que baza habitué à dénigrer biso. Bon mon équipe pour ezaro gagner bango ba rondima équipe pour ezaro gagner. Cristiano azala meilleur buteur, meilleur na génération jusqu'aujourd'hui dans le 21e siècle. Mais on ba joueur ba ndimara Cristiano te. Et ça va jouer au bandima Cristiano jusqu'à aujourd'hui bazar. Mais bisous tout est que meilleur ya génération na FFI la Bissal. Mouto zéro te ka signement congolais partout dans le monde. Mouto zéro ça la fierté ya signement. Na sepelera na fila Bissal parce que si là on a le baron de émission bateau ba joua kala on va pensera déjà ba kufa SB aya ka zone sarbango espoir kati na bango ki okufa to existaka si la zone sarbango vraiment espoir kati na bango ki okufa to zali oko exister parce que ngasi la Bissal naza raisa je travaille.
Sam Koukou le nécessaire. Donc, vous comprendre. Si la Bissalou, elle a bimisa l'euro naïe, bah comprenez. Et puis, en tout cas, Maman Thérèse, tu nous as révélé quelque chose. Oh, vraiment, je me suis dit, l'émission nous a qui inspiré dans Zambie. Raïssa Lumière, s'il vous plaît. Vous avez inspiré dans Zambie. Parce que, au révélé, que l'euro mort peut-être autrement ignorer. Oh, peut-être que vous avez une ignorance, oui. Cher ami Abakou, pourquoi à chaque fois ceux qui vont film à les filles, comprendre que même Salina Bimisa film, il faut créer des problèmes avec nous les Abakou. Parce que Abakou va la répéter. Abakou sera très chaud. Et Rozo Luka au dumné artiste naïe, yé pas Luka ya dumné yo. Yango moni Babakou, baza batu moko na yebite. En tout cas, tout ça très important na vie à Sila Bissali. Yango biso bato to défendra Sila Bissali, il faut to pesa rabino ba respect au besoin mérité. Bon méritera ba 1000 respect ko ou te pas na biso. Yana le binabiso le moko est vraiment important. Ba comprenant que ma fille ma fille les aura tellement na niveau moko ya mabe. Il faut te combattre en po ya biso pesa. Donc combattre ba film na biso ndenge nini. Donc combattre ba film na biso. Soki kaka ya komi ko bimina biso photo ya to finga ye. So to finga ba kino ba fragile ba kokate ba luka ba ya. Yango biso to démarrer ba comprenant. Yango lelo. Loko la Maman Thérèse que je salue, que je respecte beaucoup Yana. Merci. Loko le révélé biso et loko yo. Yango biso to lobi na yo boye. To décevoir yoté. Pas de distraction. Oh, on y a ça message que ceux qui filment si les arobima, il faut y à ça moi le mort boye. Mutuana to occuper au sous-souté. To te bino pena boye. Abakouke. Bino kuna Cara comme caractère. Cara comme caractère et ça beaucoup kalobi. Te occuper binoté. Continuez de nous injurer, continuez à faire la mauvaise promotion pour Nabiso, continuez à regarder ma belle sur la Bissalou, continuez à regarder au finger à Bisso. N'a pas fallu ni mieux, ma fille sans valeur, ma banane internet, il a la doigté. Génération de Karine Mokonzi, génération de Banani, Bakarine Mokonzi, Baba Tebeli, ma génération na yo. Mais yo ata poto yebi yote, voyage à Dubaï yo kendate, donc toza ata na yote ya. Oh biso toza nango important en minute oyo. Cher ami Abakou, quand toza la focus na film. Rendez-vous aussi la PC Babakou Knaye, lundi les 5, lundi c'est le 5. Lundi, aujourd'hui c'est le 3. Lundi le 5. Lundi le 5 juin. Et allez rendez-vous aussi la PC Babakou Knaye. Total la film, cher ami. Bima na distraction, pas de distraction. Bato bayaka ko distraire biso ba sous espace te. To benga na bango na ba vie na biso. Yo muto yaka ko ambrier biso oyaka ko obike. So na lobby bo ko azamte ma moto réagir. Ko ya te to boyi. Ko ya te to boyi. Oso na tumboli fila, so na ye, na fingi fila. Batu na eba roya ba hôtel ma ba répondre ngai. Ya ka ko finga fila. Finga e pena nengo yo linga ko finga e. Moromo na Bakouk moro te ko répondre yo. Surtout nga cher ami ya Bakouk. Na linga bino puis je vous respecte. Na répondre na zona envers bino boko mona jamais. Jamais place on na roya. Pour na finga batu. Mais tu relobelane film même. C'est Tobani Siko ma solo ya SB avec tonton Irano. Tu resalaka ba promotion kaka ya film. Tu rebanda ba promotion ya film na biso. Ce qui est bandit le premier épisode, qui la dernière épisode. On va commencer à faire des analyses depuis le premier épisode, qui la dernière. Comment vous avez trouvé notre premier épisode, qui toque la souka. Yango ne toko mo travailler nango. Donc le reste toko to na ba futilité te. Bato balinga ko finga sila. En tout cas moi je vous conseille continuez de le faire, continuez à redénigrer, continuez mais oh est important yo nanga. Conscience na biso to yebike si la biso la za plafond.
conscience na biso toyebi ke na génération na ye ana muto leki ete conscience na biso toyebi ke ba chaîne tout ya YouTube chaîne était qui sera ba comédien o miroir ya ba star miroir ya ba artiste comédien c'est si la bisalu SB si la na marche wana te parce que si la qui invité te comment tout le monde artiste comédien pourquoi tout le monde ici la terre artiste comédien baza plus de 100 000 de 500 mais sur 500 wana tout le monde a qui babilonga ko trier c'était pas tout le monde dans ya qui wana non il a qui bilonga trier donc si la bisali ceux qui ont invité quelque part aza pas obligé à osalater ceux qui ba intéressé qui est to linga qui tout le monde si la bisali na biso to tout la mam na biso et tout la de SB na biso le col a intéressé qui file la tête, le col a intéressé qui bisoté, tout ça n'a pas occupé ma marche de santé na bangoté. Parce que si la paix azali actrice local à bango, tout azali acteur local à bango. Mais herbe intéressé était nous les abakou, pourquoi tu es intéressé dans nous? On s'en fout de vous des rendez-vous lundi à 18h, point final. Meilleur film de l'année 2023. Point final. Et si tout le monde va fleur, bah Marika Bongo, tout le monde moi bilonga ba te belé, bon kita bon mata. Biso eza bongo. Mais na rosala analyse moko très profond bientôt. Analyse wana na ro choquer batute mais na ro lobela kaka batu. Oh mingi SB. Tu comprendre. Donc, qu'est-ce que vous faites sans make-up et vous faites bon sans make-up? Donc, sans make-up, moi, ça lèvre. Tu lèvre mon nez. Bana si la bisali bisa kotina biso tozara kitoko na muki na tango ya meli miliki na midi na efuna lieni tibwelo efuna lieni dakala on est tabana 10h biso liara le quoi to liara biloko le roi de tolingi nzamba pambola donc nzamba nasoki leo na bina koma na mbongo bino bokomi nango na éviter mais je vous aime cher ami Abakou, partagez et likez commenter na ligne bino ya 37 minutes za pona bino partagez cette vidéo merci na bino nyonso ko bolinga Dorcas Molokoko na pina linga bino tokutani à la prochaine bye bye les Abakou.